I'm with my baby. So baby, say hi to the people. Hi, people. You don't look at people, baby. You look at people now. This is such an unflattering angle. This angle's bad. Move, you're gonna take a Guys, how are you? So I'm with my baby. We're chilling. So we're doing the best. That is the future. That's the Bulungomo where you are. So I'm so bad Zambi. So it's like a time. Zamba I'm pregnant. Sorry? I'm pregnant. How's him? Yeah, Please. Come on, you look out. Okay, baby Zoya. Bebe Filippo. Bebe nangana peste como Filippo. Tu peste como ni? Tu peste como I like Jackson. By Jackson. na peste como Jackson. Sanga Jackson. Suko sola mama si. Anaya. Les abonnés de Bibiche Momo officiel, est-ce que ça va chez vous? Bonne fête de fin d'année. Dans 2 jours, dans 2 jours, toujours fêter. Nouvel an, dans 2 jours. Donc, merci beaucoup. Si c'est votre première fois, abonne-toi. Et partage les liens de mes émissions. Je vous aime bien, je vous adore, je vous amour. Merci beaucoup. Si c'est la première fois, au s'abonner, au cliquer dans la cloche à notification. Merci. Torolobela Peniel. Bozala wana lelo na kondima nyonso ekoya eya na ko balancer les bino vidéo. Ya Peniel Torolobela Peniel Kalambai. Bomoni vidéo ndezo circuler na zana ngo ya ba sorte nyonso batindelenga depuis moi. Mais tellement j'étais busy na bité lelo vraiment na sala na comme free moké na lobby. Non na ça non moi commentaire sur la vidéo. Na zana ngo. Na otela bino ata son. Bo vanda bozati na souke émission. Boyoka ata son, boyoka vidéo ya mwana mwasi na je vous dis motema pasi. Motema pasi na bina ko leka lelo te son na loba. Motema nangezo salanga pa. Boza na nanu wana, boke nonte. Merci beaucoup. Confiance au Bopé Sangai. Merci beaucoup na confiance au Bopé Sanga. Ba abonné à Kala. Ba abonné à Sika. Merci beaucoup pour Nabino. Est-ce que ça va chez vous? We are together. Je vous aime, je vous adore. Et puis bref, à toutes les personnes qui fêtent aujourd'hui, Botama et l'amour. Mes condoléances à ceux qui pleurent parce qu'un de toi le baboisa na batumsu ba odela. Mes condoléances, courage à ceux qui ont des problèmes, ba baza maladie, bonne guérison. Merci beaucoup, c'est la votre Bibiche Mbombo coach. Rabi coach, coach, plasma, mamelo. Na ebite bagageza kuna, bagageza bokota botala bagago wana. To bibiso na chaîne na biso to mixaka. Moko tali gag, moko landi analyse, landi news, moko ke na gago seki ya mamelo, donc c'est ça. Merci. Bande konangai bomoni vidéo ndenge zo circuler nde bazo yebisa bino vidéo ya penye lezo circuler eza makambo ya solo ya lukuta te moi soko za na posa na ngai na sindelo vidéo wana na osa propaganda vidéo wana te la nanga en privé na otindelo vidéo wana omo nango numéro nangeza ka wana juste na se wana omo na vidéo bandeko motema pasi nga na yebisa bino ça fait très mal. Et ça l'a passé. Bino mo bomoni donc na kamo na bi niveau mona mwasi na bi frère Mike. Merci pour la délivrance. Zamba délivré frère Mike. Tout le monde va crucifier qui frère Mike. Mon bali mabe frère Alukuta boenda bo Zamba juste. Zamba justifié. Donc non c'est pas na malheur à muninga te mais natali vidéo Peniel. Si on a vu vidéo, on a tali la façon dont azo sala la pub. Na moni na pub pango, na moni on ta tina te. Oh, ce qu'on c'est là non. Pour albi que non, yemo andimi que non c'est son ex. Eza ex na yeso gi di, deso gi ndene. So na mulai Didia zawana. Na mulai oyo Didiana zawana. Donc suka noga yangwana. Ah, mais je suis désolé hein.
Oh, mais balba mibala milai bazala so ndenge nini. Mais ko na Didier ndenga zawana donc suka nega yangwana o ngana mo na vidéo. Je suis désolé. Mais Peniel, bon, peut-être peut d'accord condamné à 100%, peut-être peut au sala kiango et Didier on a abandé ko sala yo bande ko yebate abandé ko filmer sans le savoir. Ya on a eu ça bino. Bobo maraba mwinda. Et puis ça ngaka son lo ba makambo. Et bozo ça bobo makab confiance c'est ça pas mutute. Moi je vous dis mon bal o abala yo papa ba na yo ko filmer. Bon mona ki ba série moko vidéo moko ebima ki homme marié na moi sine andako a filma moi sine andako pas publier vidéo confiance ezalaka te bozona ba téléphone bozu ba téléphone bo chebino mbale bo chena silence bo tendre ba téléphone bobo mimwinda bota penyel ndeko na biso de bota la niveau en plus aza courageuse moi non allez que diable. Comment vous êtes courageuse boya lobby oui c'est bel bien moi Andimi kezaye mais ezaki ex naye vidéo ezaki pas ex naye ce qui ba vidéo ezaki pas ex naye pourquoi ex ne bande ko filmer bon soit niveau Andimi naye pe ba musu ba wana kezanga te mais Andimi et le kozo rendre nga drôle non ki mutu nange chauffer mes amours na yo ki tête on ma tête non ki ngo pouf exploser. Femme Kalambai, Zambe apesa yo vraiment moi c'est malamu na ebité quand nous en ba no mi balé beto ebité soko bala lelo hein. Mais asu choc moko a vie a obetela ka bana na e. Botala nanu quelle humiliation. Quelle humiliation et le ballon taboké tout humiliation te mais humiliation. Quel peuple. Bon moni siko. Moi mlopo ya oza apio. Heureusement c'est un frère Mike Palado. Balbio makamnyo soko ta isimba akate. Moi mlopo bato azane pe innocente. Yango avant parrainer bato il faut y baka bato ozo bato nyoko parrainer en plus il faut tout nanza mais réellement est-ce que c'est ta volonté? Naboy ememelanga problème ta le Peniel Mike azo betanga mon non habité est-ce qu'elle a de parents? Ba parents ne existent, la famille existe, tel est le quoi boy. As enfants abandonnés, n'habite qu'est-ce qui se passe? Tel est le niveau. Ah, yebi monga jackpot, akangi esta, au moni malédiction. N'habite frère Mike Kalambai. Frère Mike Kalambai, prière d'une oyo sala. Bozela, wala bozela nazo balancer ni non côté sa vidéo. Bozela kawana. Nabi frère Mike. Prière nini oya sala mes amours. Frère Mike sala prière nini bande konanga frère Mike Kalambai. A kotaka la sala ka prière à 40 jours pour na Peniel. Alors qui a préféré garder silence. Mais un jour au moni ya ona mokili tika muto aseka yo tika muto emilie yo. Justice nzambe ezali. Justice nzambe ezali. Bandeko ngai nakutana ba problème moko boye ekirika ba camarade kaka ba koselanga likambo moko na yebi mutu na makolote na lala te pendant 3 jours na lala kate na sala ba insomnie na likambo na yebi te na lela na sala prière on ba prière musu na sa vous avez bien en privé non c'est venu ba prière na sala il y a de prières oh ce que vous innocent ce que sali prière wana et raté retour et kozonga moi je vous dis mes amours. Bon s'abonner nanko, n'a-t-il besoin une seconde. Ok, merci beaucoup, merci. Bon comprendre place nazaba na bazali. Na sala prière wana pendant 3 jours je vous dis, 3e jour bana la mukana tongo boy. Yaka bibish, yaka omoni sikoyo, keka bola bitumba bazana la police kuna babundi, bazokani bakatani bambeli bazana kuna la police kuna. Wana basira ba 2012 ba 2012-2013. Ngana bisina bizambe merci. Na bizambe soki eza innocente ta makambo. Zambe na posa na mone lembo zambe retour ezongela bango. Ya bakena na police ba zokana ba bunda bango na bango. Oh ngaite, oyo boye na boye, mbubisha batukuta sele lokote, boye na boye. Lelo batikati na ba cicatrice ti lelo po nini ba kotaka na likambo eza ya ngaite. Nazaki innocente na leli na motema donc olema ya miso etanga makila ndezo tanga na miso yango eloko komeli frère Mike Kalambai frère Mike
les gens nous soni. En plus, pas le bail. Bon, le baratak que moi, soit ex. Il y a frère Mike. Bon, le baratak fille morobo et kaka youtubeuse morobo. Influenceuse morobo. Pour me connaître comme Mika Batbazara, influenceuse. Je suis la personne la plus suivie aux réseaux sociaux. Bah, le bata bongo. Pour ça, on dit, ça, bah, ex moussous, mes amours. Bah, ex moussous, ceux qui vont présenter que non, oh, ex nangai. Oh, ça, ex. Et ça, on dit que monsieur, ça la sonne, et ça ma relation moussous à Kala. Ce bazo présenté, oh, ex nangai, oh, t'as la boue, au milieu qui sonne, oh, quand on a zaki koto. Oh, ngai, mais je suis désolé, hein, son aïe, bah, mais na décante, là, on a terre, et zalaka. Bon, t'as la vidéo, naza on a fond, nanga Nathalie. Non, mon a coûté l'eau ma longa, na mobile, on a filmé. Non, mon a né longi, na Nathalie, na e. Non, mon a, it doesn't match. Banglophone, bah, le babon, hein. Ni stabi. Banglophone, bah, le babon, et ce match, et ce cocanate. Ce loroni no mono landelaki. Alingi kuyon debe mono alingi kuyon dobe alingi kuyon dobe nebite papa Maika non comment continue à niveau anate. Non comment continue à niveau anate tala niveau. Au moins humiliation hein. Ne touchez pas à mes ouins. Au moins ouais nzambe ata okuti okangie na azo sala soki ndenge nini wana. Mais tant que aza ouais nzambe aibinengo juger basali na ye. Botala lelo. Na sepeli pour le tongo pour qu'on a mon Mike à la main na bananae. Ça me fait du bien. Baza azam de quoi moi si comme bisonyonso. To ça de l'autre côté pour donc le mettre et l'autre ce qui ezamabe tokoloba ke loko ezamabe toko zwa et l'autre mabe te to latisango bilamba never. Et l'autre mabe te to pokolo manteka never ever come to that. Bota le loba ndeko nangai. Bino bota la place otoko mina mwana mwasi oyo. Botala niveau ya pasi, niveau ya motema pasi, ba parents. Nebiti ba parents na baza connecté na ba réseaux sociaux. Yebisa mono a BBC identité na ye, a BBC crédibilité na ye, mono valeur na ye ezali susute. Ah na valeur te. C'est bien bon internet ils en ont une semaine, 2 semaines, 1 mois et aussi là nango ekoleka. Mais lelo yo mokili mombabi penye ndinga za ba skoka mibali. Penya ndinga zabo etala vidéo que te bimi déjà ndinga zabo akanga ba konsa mibali jackpot yo na zole na $2500 na jackpot yo pe jackpot OK luka nini jackpot non lo bate jackpot a mutu nanga ye yekuti na kokota na ko epenglete na epenglete do vidéo wana ezango jackpot te nga soli na masanga na toka bisa bibish jackpot a mutu na yo. Dans la vidéo, c'est bien, on a peigné mes vidéos, on a confirmé que vidéo est en jackpot. Botala le place Tosuki. Omoni, okoza mwasi kitoko. Yango mutu mwa ebisanga na tongo awa. Alo bibish. Omoni mwasi akoza kitoko azwa tiré. Merci, obendi mwasi aza kitoko. Mais soki olandi kitoko ya mwasi. Apusa ni pembeni na yo otali beauté wana mais si comme na beauté aza nango na beauté intérieure ezo concordé te yango mona basi kitoko mingi balaka te mwasi kitoko atula mwasi kitoko azozwa mobala kobala te mwasi kitoko kitoko nyonso aza bien mais pourquoi fali na mobala te po nini beauté intérieure abisika bibish nga natalaka mingi beauté intérieure biso mibali totalaka beauté intérieure yango moni batu balobaka basi ya bilongi mabe kande ba obala mingi moi sana takutelongi mabe yango ba nini omwa pe mobali pas bien kitoko akia bale ta mobala ngo ta mobali kitoko yango alandi le motionné te alandi beauté intérieure comment on a Peniel comment on a Yeboy c'est une belle femme moi si kitoko Peniel wana aza moi si tala bassin basi ki ko sambwa ka pamba boenzambe mon vidéo ana de au sentir vraiment mais nani ngota babilo ko to nom de Jésus basi d'africain bazo aboa ki solo na toy na boyo nom de Jésus en football à la fin de l'année sans se fait le feu devront moto dans Zambie ma vidéo bon na linga ko le sous-sauter au nom de Jésus Christ de Nazareth. Ma vidéo, ce sont des malédictions. Ah, ma malédiction.
comment on a ba vidéo ba tumususu atoke nango wapi malédiction au nom de Jésus ata 3 personnes batinga ata 4 personnes batinga ba vidéo ya pegnel wana sans effet na ligne comme on a biloko na te le sang de Jésus-Christ est couvrir mission ngai comment on a peigné l'enfant hein? L'enfant propre l'enfant babenga mwana l'enfant on les a terme bala mi bande babenga ah non non petit au petit hein asa l'enfant hein moi c'est qui toko tala likolo djibunda lo ya ngai biso bana baluba nkoto zaka tala makolo minene makolo do moi muluba faut ba yeba il faut likolo no eza ya rotonda quiz faut na quiz bota le longa mwana le longi kitoko mais ce que beauté intérieure nde loko ezangi ye ana beauté intérieure te pour ça za beauté intérieure pour azo kabona mibale à part ba mibalo biso to ba réseaux sociaux combien de oyo babimana bango oyo azala na bango oyo simbate combien baza combien mes amoureux nebi ke bolinga mingi bolinganga mingi bo chaka nde ba like bele bo partager pe vidéo bo s'abonner kaka o s'abonner o cliquer na cloche wana ça fait très mal. Ça fait très mal. Na moni maman international ba seremo kando le makambo pegnel. Oh pegnel alobaki. Ba comment ko traiter qui ça maman national qui aza motema mabe. Ayo boena mona batolingi boenini boena. Oh rabande ko makambo solo. Mais lelo otoza wapi. Combien de fois pegnel aza humilié. Ba kanga kena ba shop awa, ba chentine ba journaux moyibi ayiba na shop. A escroquer jackpot mbongo. Instagram ya Mike Kalambai a bloqué ngo ya jackpot combien des abonnés a bloqué ngo pourquoi mutoko akoza abonné pour na nini un être humain bon tout à fait bajar ya ba basi abo bazé belé hein ezaka penyate bajar ba basi abo soit bien à rendre vie difficile hein et au souffrir hein basi abo soit le bien rendre une vie difficile, oh là, au souffrir, au comprendre, été. Pas genre peigner. Ndeko moi si changer. Peigner luke longanzambe, peigner luke longanzambe. Luka délivrance na yo peigner limoi ta na ba réseaux sociaux non kende na yo limoi kenda ta 6 mois ta ina ne bat babosa na ke peigner la zalaka après yo zongela mais on m'a dit ba biloko ko sando ba biloko na monaka na YouTube na yo ba no sa ba biloko ko fixer suki ba biloko ça ba vidéo no bien si ko bati na niveau au point et ça ce sont des malédictions tonini famille Mike Kalambai bo sali mwana mwasi onini nzambe Mike liloba ni yo loba pona mwana mwasi peigner eloko il faut ça là. Il faut sa repentance. Peigner il faut lukelonga nzambe. Peigner il faut kende pas Mike Kalambai afuka mi asengi Mike Kalambai oza papa ba na ngai limbisa ngai naza na posa vie na ngeza la free. Et loko peigner il faut ça la yangwana. Ah oui hein. Et loko peigner soki peigner na sali wana te akobandoza ka humilier. Asaki campagne ya sous-vêtements aya ba underwear. Campagne ngo eza peso évoluer bien. OK. Si les ont évolué bien, c'est une bonne chose. Le belango kaka. Na mona kele aleka na chaîne moka télévision awa pour dire que naza entrepreneur ayo bana yango. A mes boss nazo run ma business na ngai moko et tout. C'est une bonne chose. Aza femme moko aza courageuse maman swana. Na minto soka sala eloko yo soko sala. Et qu'on soit en plein parce que azali suivi to wala to boya ngote peigner la yebani ce qui le la chez loko a suivi mais ce ko ayebani na buzoba ayebani na ba nonsense omoni nga bibi chombombo so ipo na yebana na préféré na yebani omenga na che audio na o 50 personnes ba yoki ngai 100 personnes I don't care. Na regarder l'alignement nanga ti ba 100 000 personnes ba 200 ba ndoyo kakabo. On se comprendre que ba yeba na sa succès ya buzoba never can do that. Na sa ba comédie na ngande na zo sala ba mamelo et tout OK. Mais ya buzoba ya batina ba niveau never. Ata ba biki non ya ofele o le kabozo 1 million d'abonnés 1 million de vues na makamba buzoba never I can't do that. Donc c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Ngai longa no senga ka pegnel.
famille à Peniel bon conseil moi na bilo akesenga frère Mike pardon na humiliation à sala na makambo sala na makambo kosela soit sengi Mike pardon zela neza apolé le pose siko ata mwana ti shoto o biso baluba to benga ngo ti shoto pour comment moto ko sa humilier au même moment boy o ko sa humilier Didier esili na noté o Didier toke bo ma toke soki beni soki ni yango soki toke ko tika ba don et tout le to comme na jackpot o ko la bera pamba mwana mwasi o azana ba yombo na ye jackpot ozo luka vina yo sala musique na kitoko ba clip yo kata awa nyabi ke oza Lubumbashi oza Katanga mwana mwasi fo lukelunga nzambe aluka délivrance nzambe jack okoya ko na bera pamba o luka na promotion ya musique na yo ozo luka succès na makamna o sala makamna yo ta place ke ko e pa Peniel ta ce moi ok ko ela nzambe ba jeune fille to lukelunga nzambe ko fo ko lukezo mokile komi na suka tala biloko boye mobali ya kolinga yo mobali a kolinga ezaka mobala ba buzz mobali ka ba biloko buzoba boye nda olinga yo mais pour aujourd'hui on a ceux qui n'ont parce que n'a pas qui l'ont le bébé l'été mais na comme 19 minutes et l'équipe est déjà belée. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous sur votre chaîne Bibi Chomom officiel na lingi bino ya trop na lela bino ya trop beau like beau partager ba émission et que ça la biso frère Kitoko. Merci beaucoup et bye bye.